Oyebi et là au moins soulever ma mona. Et ça n'a pas qu'on a moko ba pasteur ba changer stratégie ma qu'on bango mais o ya ba soit disant ba prophète o ya Congo ba ça là et commis déjà ma qu'on a moko mais changer forme ya loko bimisa to mbongo a ok na kangilo mo ba photo bana ti mo ba ji wana kopala tchétché wana akangi mo ba photo à la tindi na internet moni kazana ONG mais le kuta parce que na yebi bande ko bilo ba sala ngo ba skoki ba mbongo batu lelo ba fongoli la ngo ba chaîne à télévision numérique eza masoni neti moko babenga un prophète yo babenga etia na pese exemple yo na ça eloko wana bazo sima mbongo yo za pieka lo gape kabila siko ko zo engagement bana papa na kosa batu eza malamu te d'effacer les deux bango mono bana ba luka lisungi siko basunga bana lufele bozo ma sans hypocrisie na les concerts on a pona na za nango contente wana projet moko ma be diable batami na sima concert bana wenge Amadou Djabi na production na a produit bango mais tout le monde ba caché bana wenge parce que producteur nyonso bolanda biso ba sala musique ya za mokili ezala nzambe ba ko sala na perte neti ba musique ba to Cla wenge ba fondateur to Zuwera JB ba le makaba ba Blaise Boula tout wana c'était ba ta ba beta na ba chetemba ezaka ba beta na bangoti ba ko pe o chango jour mosusu pourquoi ba ponika les 30 jours les 30 jours za jour obiso tout ba congolais za réveiller eza bande kuna bisa sécurité ba za réveiller na mboka so bazongisi son poto sana ngoni et pourtant ba to ba ko soki ba zokete bembe Mobutu bazongisi ba to ko kopona Mobutu aza motu na pesa Congo kimia aza motu asangisa ki ba congolais aza motu pesa abundela Congo o ba to ba ronde ba ne ko sakana na te na Congo lele komi motu loko un Paul Kagame o ba ko tinda kata komando mo ka buki emino abeti abomi na maboko mais azo fait face na mboka kwa Congo mais pas Mobutu Kagame ka ko babilo ka lobite déjà ko tunde to ko ta Rwanda ba face même ba kimise Kagame yango mais lelo Mobutu a motu to honorer ba zo bembene ba zongsa na place ba dépasse ko zo ligne ya pamba soit disant Lumbumba bu champion na cercle mais tala budget bimi wana kende ko ba million na simaline wana batu batonga bandako bazali bato bako bala basi 4 5 6 bazali kana mbongo wana bimaki mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin Kalibako ya kolanda biso na kacha chaîne na bino ya les Nazarien TV. La cadre émission na bino table sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazarien TV. Un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Hervé Oazan, c'est ma caméra, pourquoi pas Alain Kiakala, le beau Kanzame Oazan la régie. Le lot table sainte dans la moko ya ba pasteur ya ba prophète ya Mokwa le pasteur Richard. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Un grand merci à Maman Esther depuis France, l'association IB, Maman Esther Blessing, vous êtes tellement ébélé à Paris, vous êtes en et Longo. Avant d'abord, on a présenté le pasteur, le prophète Richard. Dans la région, tu as vraiment cantique aux édifiés, au Salaba, le Sako Mokonzi et la servante de Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson.
Ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Afandi. Assis sur son trône. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Bandi ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, on a eu ça le plaisir à Philomène Moukoya Motema Bivens de Yombo depuis Londres. Ça le plaisir à celui qu'on appelle trois fois boss Jack Paul depuis France. On a eu ça comme on dit, ça le plaisir. L'ancien on a Hervois sur ma caméra. À fond la caméra, on a présenté le pasteur Richard. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, na balande na biso les Nazaréens. Vraiment, jusqu'à Bazali, partout dans le monde, la pesi Bangombote. Na pesi mbote pa ya Amani Bongo depuis les États-Unis, na pesi mbote pa ya Pichuna depuis Lausanne, c'est Pichuna depuis Lausanne, et na Suisse, na pesi mbote pa ya c'est Gracia depuis Belgique, et puis na pesi Maman Brigitte depuis Paris, na pesi mbote, puis mbote na batunyo so balandi ngai, et pa ya ma fille Riti Mangando, et pa ya Madame Nangai Béatrice Mazunga na pesi mbote, bisika zali, merci beaucoup. Ok, merci vraiment beaucoup le pasteur Richard, toujours. Avant d'abord tout sur la norme, moi prière moi il y a quelques minutes par rapport à Babouné, nous sommes sur le bakwa qu'on a bichon en ce moment. Prière moi il y a quelques minutes ça va dans nzambe loko. Oui, to sambeli. Kolo to pesio merci, mo bateli malamu sali au Seigneur. Yo oyo batela kibiso ko banda le 1er janvier. Lelo okomisi biso le 28 juin, Seigneur. O bebele bakufi mingi ba na bezo ba mona journal lelo ba comité, mais bolingono bateli biso. Yawe na recommandé émission na maboko no ibandeli kino suka. Tika moli musanto diriger biso apesa biso inspiration auto kolbeza pona ko édifier peuple na yo au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ azali Seigneur paix sauveur to bon dire paix turobi amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Toujours bien coiffé, rasé pour le 30 juin pasteur Richard. Tu vois na makambiso le 30 juin za to kumisa biso toza bana nzambe. Toza bato ko kumisa nzambe ka partiki biso na bo moyen parce que le 30 juillet to biki bato ebele bakufa ko banda o indépendance zomaki bato batiki biso ebele et to koza te poto fêter le 30 juillet to fêter mo to kozwani mais eza mokolo to kanisa bande ko na biso o bakufa ou peut-être basala makila na bango sopamaki pona tozwa indépendance to tozaki na okibumbu ba koko na biso bazaki toujours colonie pa ba Belge ko betama ba fimbo mais ezali ba sacrifice salama pona to koma lelo nzokomi peut-être pona ngai ko kanisa nde bandeko wana o bakaba vina bango basopa makina na bango nde toki ko kanisa bango milimo na bango epema na kimia bisika bazali nzamba la kiso te pour l'événement le 30 juin message ezate pasteur Richard le 30 juin ezala kwa ba mikonyo ezala kwa le 28 le premier bien que ça date moko historique mais nzamba la kisinga eloko te biso lo ba te nzamba lobi te nzamba lobi te so nzamba lobi so nzamba lobi te ofandi kimia esili attends l'église ba activité ezate pour les 30 jours parce que na biba te belé les 30 jours ça ba activité ba ça ba prière kata ba église ya yo pano ezate nga tambola bongo te nga tambola ndenge nzamba tambusa ngala na vente po bato ba osala omono kwa to kotiela nga bomoni ba affiche partout na ba mirege akawa boy bone da te musena nzamba atambusa maka selon nzambe so nzamba espiro sala busali ezate po nzamba espiro ki dadinga pe na sala ndenge mona non toza batumi ba les différents toza pe et toza na ba grâce ndenge mote nzamba ko sala pa na ngo sala pa na ngate nzamba ko spiro sa séminaire mais nzamba ko bana na fanda na kota retraite na prier parce que bato mingi ba la pongi mais pona ngai na ko conseiller bato bazo sambela mais bazo la biso partout dans le monde ba diaspora partout baza partout
to sambela pona Congo makasi parce que Congo est en danger et puis vieux ba Congolais est en danger le sambo ndé kozala ngwana to prier que Nzambe asunga biso parce que Nzambe mutalinga ki biso to botama ba Congolais mutu mo da pona ka ya Congolais be Congolaise mais Nzambe mutapona biso na bolingo to za ba Congolais to za ba Congolaise alors to bi ozo le kana mboka na biso ngai ndé na ko inviter bango mi to sambela qui ba distraction tout ça là bas séminaire so na ça séminaire na ça même après les 30 même avant les 30 on ba te que jour les 30 il faut na activité moko bowana c'est que comme une autre et ya subo Nzambete pour Nzamba rendre visite pas bon faire les zati c'est son Nzamba pesi makoki au fait faut tala il faut na moi quelque chose OK quand visiter bango boité mais son Nzamba disposer ba zolo Nzamba ti bango na cœur bon faire bouya pour les 30 jours que fêter là bon faire tous les là bon faire oyebi et là au moins soulever ma mwana et ça na makiona moko ba pasteur ba changer stratégie makiona mingi ba komi na ONG ba batami wana nazaki na de comment vous soit design prophète aso bisanga non pasteur moni il faut mikolo de komi yango des opesa il faut zomo ba photo kanga mo bana mo bitiki mo ba fele ona ba vevu ba no lakisa et osana orphelina po ba tapoto ba tinelo mbongo ngana bi na FC de ko ngana bi nga fonctionner bongo te ngai na fonctionner ko te bana Nzambe ko édifier bango soki Nzambe a toucher mutu mo akabela o akabeli yo meke na sala eloko lokuta me bandi ko pe bazana ba ONG solo bazali o bazo ide ba orphelin bazame me libanda mbuka kutu ebele o bazana ba poto wana na ba Amérique bazo ide pima ezama kitoko na féliciter bango mais o ya ba soit disant ba prophète o ya Congo ba sala et commis déjà makio na moko me changer forme ya loko bimisa to mbongo aoke na kangelo mo ba photo ya bana atimo ba ji wana kopala tchétché wana akangi mo ba photo à la tindi na internet moni kazana ONG mais le kuta parce que na yebi bande ko belo ba sala ngo ba skoki ba mbongo abatu lelo ba fongolé lango ba chaîne à télévision ya numérique eza masoni neti moko ba benga un prophète yo ba benga tia na pese exemple yo na sala loko wana tia ba ngutu ba yebi azwa mbongo akeno kosa ONG moko boye mais ONG ga père né dans l'enfant dans na ONG solo ya kakangi mo ba photo batindela yemo na États-Unis de comment les États-Unis Nzamba toucha tinda $22 yango akene ko fungola chaîne na numérique lelo mais za mawa mingi parce que Mosena Nzambe apa mama na ba magwite so Nzamba pambola keno pasteur Richard mutu mo toucher sombele mutu ka openda ke na salema ki onate na société mais o ba lokuto yo za mawa mingi yango moni mo ba salimo stratégie bi keno batapoto mawezaka so la nipe bango la na ba prophète lo bien na soit disant au monde ke bazana ba ONG te comment yo ke nous avons ONG na nous na makokite o ke nous sangisa rabana na mona ba ole kana ba bisi bo sunga bana ba photo bana ngo tala mona na zwaki boy ba boka kiebo mais yo moko na zo souffrir comment ko zo engagement bato mususu tutika bato bana makoki car ko supporter bato wana ko bimsa asometa 105 aloso 205 1005 somela bango bilamba zo héberger bango to ko ndima watamari ko na po bazo sima mbongo yo za piekero ngapi ba kabila siko ko zo engagement bana po bana kosa ko sabato vraiment ils a makiono ba pasteur ba faut ba changer stratégie mais tant que ko dénoncer ngo mais ba pe vrai bazana bingi bana poto bato bazana makoki Nzamba pamboli wana ndi na ndima ba isa vrai parce que bango basalaka déjà bazana bezo ba fabriquer ba biloko te mais pona bato ba prophète nyo solo kuta parce que ba stratégie ba on ko lele beso to dénoncer ngo alors ba créer toujours et là ko musa sika mais to ko tika pe bango te to ko dénoncer ka bango kaka parce que eza malamu te d'effacer les deux bango mono bana ba luka lisungi siko ba sunga bana lufele bozo et dans sens. Ok, merci papa, pasteur Richard, toujours l'émission. Pasteur Richard, journal les 31, les 31, il y a plein d'événements. Les 31, ils ont concert, il y a... Les 31 et les 30 juin, c'est qu'on a 30 jours. Les 30 juin, veuillez m'excuser, les 30 juin, ils ont concert, il y a Wenge Music, 4x4, Wenge, 4x4 Sangani, Beta, grand concert, la Katia Marty, pour nous soutenir, FARDC. Parce que il y a honneur, il y a fête, il y a indépendant. Au monde, on est un pasteur. Pour nous, sans hypocrisie, les concerts, on a pour nous contenté. On a un concert, on a parce que nous avons un concert, on a projet moka ma be diable batami na sima concert bana wenge. Zolanda pour tout ça tout analyser na bandeko. Producteur a produit bango Amadou Djabi. Na production na a produit bango mais tout le monde ba caché bana wenge. Parce que producteur nyonso bolanda biso basala musique ya za mokili ezala Nzambe bako sala na perte. Il faut intérêt moko ya gagner. Ce qui a bimisi 100 000, il faut gagner 200 300 400 000. C'est leur production des alaka.
mutu mo sa musala s'intéresse ate mais na kati ya concert ndenga na kotisi makanisi na na analyser yango na discerner yango eza na projet moko ebatamaki ya mabe et asima menabi kenzambe a olongolango tozwa neti ba musicien ba toka Clau Ngio ba fondateur tozuwera JB ba le makaba ba Blaise Boula tout wana bazu ba caché ba $100,000 baza déjà combien tout ça calcul so tozino ka JB ale makaba wera Blaise Boula musunani Didier Masela ba Adolphe bazu ba 100,000 so to kiti pa ya ba Manda Chante o ba tikali wana ba Koko Tabanani bazu ba 50,000 to komi na combien déjà mais na kati ya concert ozomona ke ba dépasse tango tozuna ba publicité projet na weza komo ba $3 millions mais si ko ba tarif na moni ba billet na 5,000 francs congolais 5,000 francs congolais c'est $2.5 tout ça calcule hein concert déjà na 5,000 francs congolais surtout beti stade wana martyr continent mo 80,000 places bon ngali na rendi bango ta 100,000 pour tout se pesa bango to comme ça chiffre 100,000 places ça 5,000 fois 100,000 et pesa kaka 5 millions 5 millions so tchango na dollars ils ont pesa déjà ba 200 quelques $1,000 mais on a dépassé 3 millions pour gagner 500,000 ou bien $500,000 mais 500,000 coûte 200,000 quelque 200 ba to tchaka 200,000 mais 200 ba 220 ba 220 ba 225,000 à perdre bambon nyonso wana na mona biti ya concert ngo te mbongo abimisi bon na ebite mais ezaki na ele na projet mo molina kati ya concert ezaki kapona ko distraire ba congolais ozomona ben c'est pas que Nzambi a déjoué déjà plat ba ini ya Congo benga kiboza na ba concert ambiance na peut-être o ba ni ba ini ya Congo ba ni ba zo Congo ba ko zo Congo parce que moni na kati ya concert vérité zate ki yo bimisi mbongo ne belé mais on sait la perte pe individu producteur Lukambon Amadou Djabe a richité totali parmi ba riche natala les livres dans ma poche nataka ba riche congolais na mona riche na Afrique na mona congolais mo na richité na mona ba lobela mingi Égypte na mona mingi Sud-Afrique na mona ka bomba pays musu sauf Afrique na ba Angola pe zala mais biso na mona no ba riche mangi to mikumisaka ba riche pende ko na ba mbongo pena ndenge mokili lobela siko Amadou Djabe za pe mutawo débrouiller a mis un bon 3 millions à place à perdre à cause gagner sur 200 quelques mille na mona ngolushi pona nga pena na contre concert wana ils a ba distraction ils a vraiment ma b na lina lo bango mingi te mais na lo bango na avec sagesse ils a qui na projet ma b ils a qui na sima ya concert oyo mais projet on est ni ya ma b era juste ba que CP l'indépendance jour yo zo mona o CP là yo parce que ba congolais to za terre à terre ba congolais ba analyse radin na tato ko fana to raisonner bato ka balumbumba bato ba fait ba sopa makila na bango na fête indépendance tu y a un concert tu ko sala ambiance babike chaque jour pendant la fête ke bana nzeba za attaquer ba ina Congo ba lingi distraction so moni même ba combattre ba zo boye makambo ba concert na ba Europe parce que onege mo bato moko baza sima ke ba concert zonga ba congolais ba kota na ambiance parce que congolais so moni congolais so pesika ka moi mbongo a na poche a komi PDG otaka so congolais a seleka ligablo na coin a mis comme PDG. Ah, yo zana ligablo moi 4 sardines. Moi miliki maté comme bingi PDG. Et on lo ça congolais lingi distraction. Ce qui a meli pona ye ça somi moi lamba kitoko ala kisi moi griffine wana pona congolais suka wana. Mais pona ba pays musu ba mona musika. Bon concert on a habité bon ebeta nango parce que et mokile lingi distraction mais biso ba ya Nzambe azoko espérer biso to sambela pona mboka parce que mboka ezana na makambo mabe. Otoke ko beta ba concert parce que ba ina Congo ba linga ba profiter na sima concert l'Europe ba linga zonga ba concert na ba Europe ya moni ba quelques combattants ba za déjà corrompu ba zo ba concert zonga mais ba musupi ba tikali ferme o nzamba zo utiliser ba lingi te concert zonga pona mona nga o eza ba distraction pona ngai ezaki na ntamoko et tout sambela Nzambe to boy ba concert te ba ta ba beta na ba chetemba ezaka ba beta na bangoti ba ko pe o chango jour mususu pourquoi ba ponika les 30 jours les 30 jours za jour obiso tout ba congolais vous a réveillé les abandés qu'on a besoin de sécurité bazake ve na mboka batala ta mususu ennemi akokotela biso pendant la fête ndio mona boza surpris bebu maka mususu bomoni komeli bino ta bino bo le musique to kobeta po banzembo ngo tuso ta biso kimena moklito bina banzembo ba mololo bakine bouger po na biso eloko asiga sute po na biso koma kwa distraction ba mambo parce que eloko moko ekopesa Congo solution zate concert ce qui beti pesa Congolais
Congo zo bénéfice ta ba moni siko moi ba misi ba moni ke ta ba population comme boye boye comme te tozo pesa 40% na est ta bo kala bozaki wa tout guerre na est kalango guerre banda to moni ko bandi ko ba participer yemo ni ba to ko ba fali to moni ba sali mo port na bango mais bango to ba moni pression ke to sana ba to banolo balobe comme to ko soutenir kuna po ezaka ba mascarade siko loko za na risque na kati za kanema mabe risque de ngala lingate parce que na risque mutako pesa yo la kisayo miel boye mabombelo kibota na sima bambao c'est pas nga pena na CP na ngote mais quoi bandeko ba kugena bemba ko bina bolinga distraction biso do soutenir bilinga na prier parce que prier na biso ba juste nzamba ki pe ko épargner Congo ninga tuna ki Abraham ketsoki Abraham isaki nzamba ta so ba juste mi 10 baza na Sodome oboma Sodome habité so ba juste baza ta 10 na ko épargner Sodome malaki ba juste ba monana ki 10 te kaka l'autre nda monana ki kuna yango sengeleka l'autre ni kufa mais biso do bato nzambe atikina no biso te to kusambela toujours na Congo pour nzambe a sauver parce que Congo iza na mboka mosuté le seul mboka nzambe apesa biso Congo so Congo lelo iza soute to zala wapi lakini comme ezili na mboka mosusu eza mo passe parce que par rapport à guerre na est le guerre comme couramment na est ya sakate azo boma bazo violer nombre de début ba pasteur nzambe Alex Abinoté na par rapport à est hein guerre est normalement ngata que pasteur na répondre que guerre est nanu eza prophétie loba ke guerre ekozalaka toujours banzala ba pasi Matthieu 24 loba yango to bosa na teka poso guerre ezaka na Congo te guerre pesa na Ukraine to basiko nini Ukraine na receive bundi po kuna ba pays bali aka bien baza bien économie za bien ba bundela nini ba guerre eza parmi ko partir na prophétie la que non kolo na biso lingi azonga eza ba signe otozomona ba guerre na guerre ya Congo ka so bito ke na voler mususu guerre ya Congo ezaka biso moko ba congolais otozolinga guerre ekoma boye parce que ba congolais ba traître tilelo tozoloba bazali na domaine tout o bazolinga pour Rwanda na mboka moke Mobutu azaki ebembe ya président na bango Aribiarimana atindeka 12 commando ba keko zo ebembe 12 kak bataote nini te 12 20 te 30 te bongo asi mboka monene lokola Congo ezelo kwa continent mobimba parce que ça bisika musume meti biso to kufa to mona na Congo te poto na ba province na biso to tambolité vraiment biso magé to zuta bota mais mona ke na to tamona ba province Congo eza kwa continent Rwanda eza muke ko Rwanda eza lokola to baga kwa changu wana peut-être pe l'équipe Rwanda na monene oso biki ba kenika lelo ba beta Rwanda ba beta bango mais so moni guerre Rwanda na eza na ba intérêt ya batu ba congolais bango ba na kati ya koteka mboka na bango pona nini ba pesi mo mbongo mo boy ba pesi mo avantage mo bo trahi bande ko nayo guerre ya Congo ya est za bongo mais biki na lisungia moli musatu nzambe akolongisa toujours Congo nzambe akolongisa Congo l'homme de Dieu tomoni roi belge ayaki na Congo après kokende na roi belge akindati ba est atambola ki tout consort tu va Lubumbashi après kokende na tomoni linu ya Lumbumba et la kati ya cercueil bayaki nango bazongaki nango etake la spiritualité et le beloni bon roi belge to lubaka ayaki Congo eza nango mboko eza nango ba richesse zebele akina azwa na ye oyaki kozwa kende parce que tout le monde oyaki faut suka na capitale so ba président so ba kena mboka na ba suka neti ba kei ba suka na Bruxelles tam so ba kena Paris ba kota katina ba province penza ya ba PM indele te ozomona yo ye na Congo fandika boy na mona tanga ye mosina ya kati sina Brazzaville akekuna zongi ba ke est bon tout ça to bi ba luka to bi que non ambassadeur eko Italie akufa kuna na ba kiza ba kende est kuna yikuta zu chance zongi za kumisa nzambe ba kende ka luka matière ya Congo azwa parce que en réalité Congo est mboko et la Belgique Congo ni mutetongi Belgique et pas qu'il a parti na kende aki bon na kamali na Lumbumba ça déjà ils a signe malédiction mon frère ils a signe malédiction signe malédiction oui lui na Lumbumba ngote ko bongisa Congo est-ce que ni les autres prouver que lui na ezali na Lumbumba et qu'on appelle lui moi Messi Anderson ya belge ndi bazui yango ba na ngona Congo vous mona mais eza nango teke linu wana eza ngana za sir na linu wana teke eza linu ya Lumbumba Lumbumba kufi depuis ceux qui ba 60 ti lelo bogadaka linu et puis tout monde ande Lumbumba kufa ba boma ki bazu batie na tono ya acide nana ngwa kene ko longola mino ngwa la que mino na Lumbumba o eza ba malédiction et puis ba linu wana budget Congo bimi combien mbongo bimi combien ba ki ko chango na cercle ba na ngoza pona ko sakana na Belgique na sakana na Congo
ba congolais pour kaka to ba ta distraction Et et ça na Congo bo na lino po sa bisoni bango ko bazaki lino ba moneke lino wana eza diamant eza or fa bazonga batika na na Belgique ba tiango na musée Fandati et tonga Belgique so bazonga c'est son pote ça na ngoni et pourtant bato bakiko soki bazonga te bembe Mobutu bazongisa bato ko kopona Mobutu aza motu na pesa Congo kimia aza motu asangisa ki ba congolais aza motu pesa abundela Congo o ba Rwanda ba ne ko sakana na te na Congo lele komi motu loko un Paul Kagame o ba ko tinda kata commando mo ka buki emino abeti abomi na maboko mais azo fait face na mboko kwa Congo mais pas Mobutu Kagame ka ko ba biloko lobite déjà ko tunde to ko ta Rwanda ba face même ba kimise Kagame yango mais lelo Mobutu a motu to honorer ba zo bembene ba zongsa na place ba dépasse ko zo ligne ya pamba soit disant ya Lumbumba bu champi na cercle mais tala budget bi mi wana kende ko ba mi na simalini wana bato batonga bandako bazali bato bako bala basi 4 5 6 bazali kana mbongo wana bimaki o bazuki mi wana kesa mais ba mbongo wana ba bongo bakiko bongo sanga ta bopito tala keno ta mama mo bona salite tala morga mama mo ka doule solo za gaz za kuna bokiko zo ba mbongo na botongi bopito bo bongisi ba école bo so meta ba babu tina ba école comment ko dépasser ba mbongo à l'occasion de rien pour na ligne ya mutu pe bo tiango na cercle ye et ça qui nga partir de ça nga passe mais comment bato baza bata mayele ba si c'est ba université baza mais ba ko ndima ba buzo ba bopona ni c'est ligne on est mini na Congo et ça ka malédiction et ba signe malédiction mutu ce que ça kufi akei toza ko reconnaître le mbumba etake moto yo asaki tozo indépendance courage na ye lit na ye ti asupi makila na ye pona makamamboko yo nde reconnaissance na biso mais oya minu en tout cas et distraction. Distraction. Malédiction. Ok, merci vraiment, Pasteur Richard. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro de téléphone. On va pour se recontacter. Pasteur Richard. Bande Konabiso, Bozolanda Biso partout. Toujours au Japon, Congo, toi, na passi. Vraiment, ils ont ça les sengoté. Mais on a invité Bino, Congolais, na Congolais, partout dans le monde. Au beaucoup d'émissions, yo, Bozo Tango, Yakobon de la Pona Congo. Margué Bino, Boza Libanda Yamboka. Vous faites na bino bien mais vous avez na famille pe na Congo. Ce qui que baby na ba famille na bino ba problème. Congo est en danger to prier pour na yango. Nyo se za ko bato za télévision. Biso taki ba sena nzambe taki ba na nzambe tozo bondela et puis nzambe aza toujours ko loba makambo ya mabe pour na Congo. 2022 2023 eza ba ne ya mabe makasi pour na Congo. Tozo temps ya ko sambela oui. Tozo temps ko sambela biso tozo sambela toujours parce que tout le monde qui est congolais conscience c'est la penza mingité mais biso bato to zebi mo vérité faut to sambela toujours na Congo parce que mboka na biso za mabele na biso tout ça ba congolais ata lelo za comme américain iba que non ba tala américain mais d'origine ba goza congolais ba goza mukanda ba français ba biko za nationalité français mais d'origine ba goza congolaise kobe congolais bondi la pona mboka na yo to moni na tango yo ba mboka ba mpayaki ba mboka na mosoki baby ba zo kata ko sambela Esther asambela ki pona mboka na peuple na juif Mardoucha sambela pour na peuple nae Congo est en danger makasi to sambela vraiment soko longo benga passer que benga na plus de 143 99 848 78 07 plus de 143 99 848 78 07 soko benga ko za passer que ça na question otuni biso soko poser na ba préoccupation to pima comme no ba tia na commentaire to kotanga Nzambe a pambola biso, a pambola bino, a battre la mboka na Congo parce que za mabele o ya lipamboli pona biso e koza mingi malamu. Soki kolosi masa zongite to koute na bino mbala sima Nzambe a pambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadji Moukoua. Je dis un grand merci l'équipe Mobimaël Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokoa pour notre confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Hervé Ozaki Nassima Caméra. Pourquoi pas Alain Kiaka Lobo Kanzano à la régie. Pourquoi pas Maman Esther Fondation Association Blessing Esther Blessing depuis Paris. Naïbi qui vous a tellement nombreux besoin d'abisso. Je dis aussi un grand merci à Jack Pro, trop fort boss, Jack Pro, Philomène Moukamote, ma bivette de Hombo. On est toujours dans l'Obara. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamebi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, on ceci pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Congo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Mwelamani, Jacques Kangutu. Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Gédéon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokondi Congo Afrika Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kamwa mabele. Célébrer. Mwambi Godem, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.